important aujourd'hui Mike Lokamba. Dans la publicité à Bandekonanga na internet. Internet na sala ngo pona musala nanga. Internet na sala ngo pona musala nanga. Et non pour la famille nanga. Revenu nanga ndeki na famille nanga. Dans la question mon autour na yo awa kitresi. Vous pouvez sa réponse dans le micro, vous pouvez sa réponse dans la caméra na yo. Na bateau ba là. Famille non déjà liam bon non. C'est une question. Est-ce que famille na yo déjà ba liam bon na yo ba ndoko matresi? Non, c'est la réponse na yo. Public peut être la biso, c'est la réponse na yo. Comme ça sur le si oui, na oya biso. Sinon, na oya biso spéda. Vous avez parlé que Mike n'a pas bêta yo. Ah! Tracy. Yo betanga. Moi si na okaka. Donc moi si na okaka. Yo betanga. Tracy on intimidé nani. Olingi o intimidé nani na télévision ou bien internet. Parce qu'on se connaît, moi et toi on se connaît. Regarde-moi bien là où tu es, on se connaît. Nabanga nanga idingo ete nabanga yo. Nabanga nanga kabo wa kabote. Ou akoyi ko binisanga na nzela boye atiko pe na sous-vêtement. Otikali tacle ba ko seka bazo filmer. Nabanga nanga bango te, nabanga maître ni jate. C'est katenda. Nabanga ga yo Tracy. Olobi ki Mike Lokamba lobate sur la lobby na publier ba vidéo. Lokola yo kanga ki Mike Lokamba monoka lobate. Lokola bureau na nga pe pekisaki na lobate. Takeima na okaki te na pona se défouler ya mungu na solo. Na ndenge lobaki Lokamba. Soko meki na publier ba vidéo. Mon frère ami, à savoir faire na yo aux anango na montage, à savoir faire na yo aux na Photoshop, à savoir faire na yo aux anango na filmage. Va filmer. Je dis va filmer. Tellement yo yebi souk c'est Mike Lokamba. Tema Mike Lokamba yebi souk si na yo te. Va filmer. Nous on le dit au internet. Fais ce qui bon te semble, comme on dit en français.